Merci la bilo batubozu li bako ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo ezali esiko to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu ezali esiko to zali kosala éveil patriotique ya to ali ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser peuple congolais pe kolongola peuple congolais na bolema ezali esiko to ali kosala mosala ya Jean-Baptiste ezali esiko to ali bongo basinzili pona ko beta kambela tango no soko yebisa ba peuple congolais ete to telema to katatina likambola biso po ete mboka la biso ezali mabe ezali esiko tango nyonso to zali komo kundolo maloba nkoko la biso les laboureurs oya lobaki la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe ezali esiko to telemi ferme fidèle pour le cause de la lycée quoi République démocratique du Congo bande ko ngai ba congolais nous avons un sérieux problème na kati République démocratique du Congo mboka la biso ezali envahi mboka na biso ezali na kati occupation pe mboka na biso moko to zali na possession nango te biso ba congolais to na possession ya mboka na biso te parce que mboka na biso mabe ezali mabe à tout moment bande ko ngai moye to kanga bibebu la biso ezali te ndenge yesu alobaki nzambe la biso alobi pona amour ya Israël akanga monoko te biso pe pona amour ya Congo to kanga monoko te bande ko ngai tozala batu oyo tolingi ekolo la biso tozala batu oyo tozala déterminé pona kobunda pona kosisa makambo ezo la biso oyo ezoleka la République démocratique du Congo ezali so malamu te mboka moko munene vaste la bato ya mayele na kita ebele mais c'est drôle eza pasi makasi merci la ba fidèle abonné na biso vraiment vous continuer ko s'abonner beaucoup za la décité merci la bilo pe bato bozwaka libako ko lande biso du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime beaucoup za la décité merci encore une fois na Chine tela na France merci na bino tout que Dieu vous bénisse les passe la UNC live en tout cas que Dieu vous bénisse bande ko langa problème à Congo les élections té mes frères et sœurs congolais ba besoin de élection tout ça non problème de notre pays c'est pas élection élection et ko pèse le côté élection ko changer le côté élection ça profitable pour la peuple congolais il faut aller aux élections oui mais n'importe ni beaucoup l'élection de Kolanga 3 élections kukao to bandi ko bunda awa pour la réforme est-ce que salamaki batu bakufi boni pour la réforme République démocratique du Congo poto bongisa seni to bongisa babiloko boy la raison du plus fort est toujours la meilleure peuple congolais a joué le komoko ti ali tombate so ezali ko bomate ko kangate lelo to bande ko biso ebele bazana boloko kaka po bazo revendiquer ba droit la bango lik mulompo aujourd'hui azo souffrir ba condamner bango 10 ans bande ko biso bazana ba beki ba otamba batikela ba défaut ezaka asora Congo ba o bazo kufa bazo boma bango na lolengo elongo baniteza Congo alors est-ce que faut total ka Congo la liso biso tozo monela yango est-ce que faut Congo totikala ka kolobaka mais tout ça la action tende kolanga Lelo ministre intérieur alobi esengeli Congo ebenga Poutine asonga parce que ce qui Poutine a songité Afrique ekozala malamu te voilà ministre intérieur mais na Félix batie na Sadek Ali Mokonzi ndeko nanga tout comprendre biso tolobaka tant que le baboy yango ba sort réseau zo biso meto lemba ko lobate to lemba lobate ba beti yo popol mabelo telemi au continent ka tomba timu ko lobe poko beta yango ndele ko biso to ko sa ba chef Félix la Sadek ils a profité pour la communauté ils allaient pourquoi Folfano alobaki Afrique est à la forme d'un revolver dont les gâchettes se trouvent aux ailleurs de Mobutu. Alors babanga kana ote ko sala bilo émission moko babanga ka Congo pour ça na 9 frontières bazali ko banga ke gâchette ya République démocratique du Congo et bêta révolution soulèvement populaire pour aider ba Félix Mobimba bazwa pole yangola ba chef Félix na moto ya Sadek non plus pour Félix aza bien to Félix aza lelo komoko ya motuya o akopesa en Afrique mais ali pona ko empêcher Poutine à côté la Congo
Excuse, parce que bango la Sadek bazali conduit par les Américains pour empêcher Poutine à Simba Afrique. Aussi longtemps na Mali ba bengani ba occidentaux. Na ba pays musu ba bengani ba occidentaux ba lobi courant d'heure o yeza na Mali, ce qui Congo a su yango c'est fini pour la biso. Parce que le hôtel côté les Sabino rayon décor père na bango ba américain. Père na bango Nations Unies par rapport à Congo. Bazali ko banga que Congolais a revendiqué ba droit parce que bango ba koza ba malheureux ba pauvre ba koza minéralité. Parce que minéral Congo ne bango baza ko se servir nango. Alors il faut ba misa la bloc pour ba détruire Congo, pour ba déstabiliser Congo, pour Congo et un éveil patriotique, pour les Congolais ba revendiquer ba droite. Alors il faut ba tchaka mutu oyo bango ba koza na contrôle na ye. Et bon, on décollanga. Élection. L'élo la Congo ko servir ni. Parce que ceux qui te c'est l'élection. Si poso ba renverser Félix. Mais ba ko tcha mutu o pe bango ba ko la contrôle na ye. Parce que souci na bango exacte que biso tous à l'indépendant. Souci na bango ezali biso tous à la toujours dépendant. Ba linga ba kanga ba sala groupe skill na bango moko boy pour ne pas que le peuple congolais ba revendiquer, ba soit éveil patriotique. Mais maintenant, Tozo pesa les sous maboko vers les élections. Tozo pesa maboko vers les élections, bande kolanga. Hier, bande kolanga ba benginga la est. Balo bilanga maman océan. Yako. Toyebi douleur, mais maman telema. 50 personnes abomi. 50 personnes tuées hier. FDLR, M23, va assassiner 50 personnes. Lobby. Babi maman c'est tu es besoin na passi eza choquant mais télé maman kola la te pardon tu es bi Valère Aliwa tu es bi ndengo zoyoka mais maman ko kanga bibe bouté koyoka yo eza consolation la biso koyoka yo hôtel misaka biso na leli na lobi la zangate force ya kolobeza na ngate naza torturé ndenge naza boy mais ba pesinga courage li pasa nga inota nga benga li so komelinga mama océan na yo keza nini tindira nga ba photo la osala émission suko mama nga mbinzo abenginga na yo qui force na lobi fola telema nazala David na tombola kombo ya Nzambe na kumisa ye malgré ba choc mais peuple de Dieu a la possession de délivrance. Est-ce qu'il faut là malgré tout ça ba voisin moyen pour na kokoma parce que tu es bakité malgré zo créer na libota langa trouble moko ya kosakala te mais toza ko telema pour la kosala musala parce que aujourd'hui la famille nanga na comme lokola porte malheur moko ya libota langa et ça baninga ba comme mais maintenant tu vas terminer ton entourage mais pour la yoka batu bakufa comment mutu bakoye ko isoler otikala yo moko mais tant que tu bateau ça a quelque chose tu as la divergence à langage 50 morts par le baron la chaîne donc ce qui FDLR et la Mouki Nani M23 et la Mouki Kodeko et la Mouki
massacre la bango na nzoto ya ba congolais de ce ka tongo moko bonzale sali bango na libumu massacre la bango na nzoto ba congolais et vous trouvez ça normal ce qui balamuki mutuna bango et c'est le loko moko boy massacre la bango na nzoto ba congolais siko bino bozo sepelelo kwa bongo to que la belle élection c'est déjà préparé Sadek et lobi Poutine la kokota la Congo te États-Unis d'Amérique lobi ce qui Poutine la côte la Congo Félix c'est toi tu verras Batali c'est Mosap mais ministre intérieur il y a Félix c'est la gouvernement et lobi faut Poutine ça c'est blague avec les Congolais ça c'est pas de la blague donc on est en train de nous distraire et puis c'est tous tala tous comprendre cette thématique comme ça cannabiso à quoi est bon à quoi est profitable les élections de la République démocratique du Congo si on ne peut pas faire la guerre, pourquoi on est réellement libre? Bozo boma banani. Banani ba ko so courage ko se soulever tant ba lit ti lelo ba so purger peine o ba yebité parce que ba revendiquer ba droit la bango ba sana makala mona mobala la so bimate ba ba condamner bango 10 ans ba kufi ba so continuer ko kufa ba so violer bango bino siko bolingi banani ba yo kaka choc wana tant to so likamba Congo loko eza mboka la bisoté. Pourquoi tu dis que Félix est Tilelo à sacrer l'espoir congolais? Pourquoi? À ça, il a réussi à défiler. À ça, la SADC là américain. Quand on ministre de l'Intérieur, il a dit Poutine est la Congo. Aussi, les Américains, Bazoboya, que Poutine est contre l'Afrique. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, on est comme Salama. SADC est profitable pour la banane. Pour assassiner les Congolais, ils ont fait sous 50. Bon, fallait on a lobby na kusali sabango. Ce qui est entreprise de ce c'est kokufa. Grève sur grève. Nathan o rentrée scolaire et zonga. Tombo na ba parade défilé la koso ba kaye na ba biloko. Motute ba oze la secours la poto ba bazala bandeko la poto. Na poto on bazala ba charge te la ba responsabilité te. Poto on bazonyo ko la bango ba facture ngo ezo matabango, ba ndako ngo ezo matabango. Et biso lelo to telemika la processus moko la procédure moko processus on peut to telemelango c'est malongate et voilà les deux mots de Nilese abana ko yebisa rabso bab vous croyez que ceux qui vont menacer ça Martin Fayulu m'a dit de la République démocratique du Congo yaya Dieu ne peut pas accepter ceux qui biso to le bito revendiquer ba droit aya ko lo bala biso ke eh, ah Seigneur, je sais que ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Banzala na bango ba kufa la bango na yango buzoba la bango ba osala amoni ke kota fali pétage azo zwa mbongo te azalaki na mwana mwasi ya mai kalambai asakani na ekoto kula mbongo azo zwa te et aujourd'hui aya ko pepso ba prophétie ya miyibi ya lokuta et vous trouvez ça normal que Denis Lesa dit opposant moko munene ba kokanga ye président moko kokufa et voilà machin. Ça c'est de la blague. Ça, c'est de la blague. Mes frères et sœurs congolais, oh, ils ont tenté tout ce cas. Oh, ils ont tenté tout cela aventure. Oh, ils ont tenté réfléchir et tout déclencher guerre. Pour ma cambo ici là. Solution ça cambo que ça guerre la République démocratique du Congo. Problème est ça la personne congolais toi va périr. Problème est ça la personne congolais toi l'ingalité. Problème est que les Congolais toza makasi la ko extrapoler na ko kanise la kabatu na ko critiquer kabatu mais toi na makasi ta ko mema di concret toza na makasi ko luka ka leadership oh toza ko ka kozwate toza na makasi ko créer ka ba groupe skill ba division toza na makasi ko finga ya ko lakisa babe ya mutu ya ko étaler libanda ya ko lobake yenda za mabe muzitu nda sala kate c'est ça congolais mais yo zo sala nini lelo ozo sala nini parce que ka procédure ngo muzitu azo mona yo pozo mona ka bon alors tu le critiques pourquoi le bando za na bezoli ya kwanga ozo lia te c'est ça Congo Vitel Kamerhe à reprendre l'activité. Mouto Bakondela qui est 20 ans. A zongi na course. Tango
Tant on a que Vital Kamerhe va blanchir parce que façon à la course. Personne m'a crié. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe a une activité politique là. Dans quoi empêcher pour à la tâche. Na course à Zongiwana. Vital Kamerhe na poste net direcable. Vital Kamerhe a kozonga azosala ba activité politique là et Vital Kamerhe a combattre na musala na yazali parce que Vital Kamerhe azala musala makasi a kosala la République démocratique du Congo. Ça c'est Congo. Willy Bakonga na batu nyonso bakondalaki lelo bango nyonso acteur politique bazongi la biloko la bango. Où est la justice congolaise? Ezolandaka ba biso pe maltraiter biso. Justice elle salamika pour la bangamba. Justice sur le pour le peuple, oh, ça souffrant revendiquer ma droit na été. Justice sur l'assassiné salamika pour la biso, bon makabande ko la biso, bon landa kabiso, bon torturer biso, par rapport pour tous dénoncer mes sanités, tous la vérité. Oh, bine boso ko kolobate, vérité on le ko ezo kangabine bolobite. Il faut battre ya koloba bo sembo, to torturer bango, to longola bango na mboko, on dit NON. To lutter pour la République Moulompo plutôt. Abima la prison. To reprendre ma marche. Mon esprit est le bien kokendete. Et ba kambela biso mon esprit zongeli musanango. Mon esprit est au sala. Alors biso mon esprit comme on a biso les 30. To ko zongela ba marche la biso to bale ko ça. Ba congolais auto za la bino ensemble to za la réunion. To za la réunion parce que to lo ba ki maman c'est tête to za la réunion. Lobby photo coûte les 30. To maintenir to quitter l'anzela. Nzamba lobby laisser les morts enterrer leurs morts. Les 30 aux l'anzela. To kondima monesco la Congote. Monesco il faut ekende. Parce que monesco mbongo zo bima ya pamba. 2 milliards de dollars. Oh baza koloba pour la banzela. Mbongo wala nzela ni bilo boko sala biso. Nzela ni na malonga boko sala pour bas babi mise sur la Congo 2 milliards. Ça c'est blague avec les Congo. Yo kaba montant. Nzela ni boko sala. Nzela nini? To komi na nzela beton. Nzela nini? Oh il faut bimisa mbongo wale belé. Oh lotili kezate. Abonné ya moko koma ko kele ko sangisa gambongo tongo midi pourquoi? Courage que baby balandi ba abonné ba cheba demi ba bengi ba tasnel ba bongisi. Oh mboka nini ngo ko sakala batu boy. Mboka nini? Courage à la kate. Tozana inga to ana zongo. Ba tribune mususu ko dona ba sailate. Courage la biso ke la Japon. Oh Kouranine. Comment vous commandez la bateau bakolo courant basanga courant basanga lotiliki. Et vous trouvez ça normal? C'est anormal ce qui se passe dans notre pays. Tozana mai ya bien ya propre. Mais moi na Congo azangi lotiliki. Ça c'est quoi ça? Comment voulez-vous peuple congolais vivre l'obscurité? Mais peuple wana zoko ko revendiquer ba droit na été. Tango linga tombo la mongongo bile bo étouffé, c'est ça la politique de la libération? Non, tango bile bozo c'est la libérateur. C'est comme ça que Congolais kokufa. Tango bina bozo c'est la libérateur. C'est comme ça que mboka la biso to kozalaka baumbu parce que tozo c'est la libérateur. Biso tozali kondi ma charge. Ya koloba to avancer, to bunda, bon soutenir biso, mais bon ligi ko soutenir biso te. Boza kozela to kanga boka biso na ba infraction. Mais to kokele ko lécher na sani na bango te. Biso to kolia la basala ba Félix c'était la ba Kabila te. Non plus la bassane ba politicien collabo to ko lécher la bassane na bangote mais na l'aide ya Seigneur to convaincre parce que bitumbo est noble tozo bundele kolo la biso tozo bundela mboka la biso
Congo nous appartient, Congo c'est notre patrimoine. Donc, quand tu famille Tshisekedi et Sakana Nabiso, on ne peut pas, famille Tshisekedi comme le famille roi. Non, nous tous, tous les Congolais, tous le même pouvoir. Moutayibi pouvoir na moyibi et biso tozana babo makabiso nous cochonnons totika bango pour pas qu'il ne va comploter encore contre l'Afrique. Vous aussi les Africains. Bino bozala ba moyen laissez qu'on critiquera Congo. Tozo benga bino aidons-nous. Botinde la biso mbongo, soki biso to bundi. Bino pe boko fungwama. Tel la complot au africain collabo. Ba ke kokota. Bako pesa Félix deuxième mandat pour empêcher Poutine en Afrique. Que vive la Russie! Que vive la Russie! Que vive Satan! Malgré le théâtre la bino. Mais biso donc les formations. Donc on zonga la Congo. Tous êtes déterminés qu'on libère Mboka la biso. Bemba bomoni le place bokomi. Bomoni le place bokomi likola miibi. Ya kocha maboko yo muto zalaki ngangi obundi peza tumba na ojeneta lotake tumba tala lelo ndengo soswe. Silence absolu. Bovandi bako nyokolo bino peuple bino ko kufa. Oyo ki ata pasite ba soda na yo lelo bakomi ba peintre. Ba papa ya bato bazo revendiquer ba droit. Mabele ko ganga pour la tina la bino. Bato bazo kufa lelo. Bato bazo boma bango tongo midi pokwa. Bino ba politicien. Bino bato bazo kamba Congo. Bo kangi minoko la bino pour la ba pouvoir na bino un jour. Redia yemba mandat ya l'état esilaka. Félix okoye konganza mana Congo 100 ans tombo tombele. Mobutu ba yembelaka 100 ans. Mobutu akokisaki 100 ans, il a fait que 32 ans. Bongo za Sirio ko konza Congo oyo 100 ans. Congo oya Lumumba. Congo oya mama Kimpavita. Congo oyo ya Mvuluzi. Congo oyo ya bancetre. Congo ya Bakipa. Congo oyo ba pandra batu na martyr. Congo ya bakoko. Boko sakala na ngote yenta pour chaque chose. Donc on peut accepter tes souffrances ya boé. Un Congolais, ou yazo teka bande konaye Congolais, et puis salamate banda ba président ba banda mokile banda ata ba président o ba kota la ba mafia ata ba président o ba kota la ba coup d'état et salamate un président de la République a crié que ba ma bolo ko ekotonda. Non! Oh, président, il faut justice et kangaye. Il faut te sambisa parce que toi tu promets la dicta dans notre pays. Yo le bi okoboma, oko torturer pona bokonzo zwaki ayote ya cop. On ne peut pas accepter. Et salamate depuis le président bazana monde. Un président crié bon na nation na ye peut compromettre batule que na ko boma bino, na ko kanga bino, ba ma bolo ko ekotonda. Et les Congolais trouvent ça normal. Ça, c'est quel genre de peuple? Naïveté à modèle. Bakanga bino, ba baby sa cerveau da bino, ba tumba bino, ba komisa bino banyama. Et voilà, vous avez accepté bo umbu. Vous avez accepté bo umbu. Peuple congolais, telema katatine likambola yo, telema motakobi qui soit azalité. Motopa kote likambola sengeli yo moko posa la makasi ndekolanga. Quand tu es faible, on ne peut pas te soutenir. Ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Ce sont les violents qui vont délivrer la République démocratique du Congo. Tout ça, la violence, tout l'article 63, tout l'article 64, tout la faible tête de Kolanga, tout tellement uni comme un seul homme, tout la Félix na moto ya mboka, tout la Kabila awa, tout la ba Monesco de Kolanga tokobunda, ba Rwandais ba makasite, ba Burundais ba makasite, ba Ougandais ba makasite de Kolanga, ba zako bangi sabiso parce que ba tche bato la bango bazala kacha l'armée, ba tche bato la bango la moto ya mboka.
batie bato na bango na ba gouvernement, batie bato na bango comme ba politicien pour ba affaiblir bino parce que bino bolingi ka ko yembela ka bango, bolingi ka ko la muki na 5 heures, ozolo ba pona un individu, o ko pesa le côté, au lieu revendiquer ba droit, au lieu to bima, to sala ba stratégie, ndengeni to ko sala opération Tumba, opération Toebindako, opération ko assassiner bango parce que bango ba ozong c'est le choc, bazo violer, bazo boma, bazo sala biso babe. Et comment biso to ko revendiquer ba droite? Est-ce que biso to saka faible? Ba kuluna o ba yibaka na butu butu ba kataka ba papa ba to maboko ba sala esprit te. To ko so bango te. Ba na wana ba osala ba massacre za l'esprit ko kata mutulisheti. To ko sangisa bana na peto sali affaire. Mais poto lingani te. Batanga ka yonde, yende ndeko na ngai. Tant que la ordre dispersé. Bozo linga batanga bino ba afficher bino. Bozo linga bino ndeba kabela kabila bino ndeba pesa kabino. Mais ndeko na nga to ko aboutir na biso le logo te. Parce que jalousie ko beta. Jalousie ko koma. Le lota monsieur ba sombelo le logo. Moninga wa suite. Ako sepela nao. Le ba ko critiquer yo. Mais soki to sanga le ko mutumbako. Mbongo oba opesa yo, mbongo oba kopesa nga, mbongo ba kopesa okula, to bundi na ngwetu mbatolongi, biso soto comme indépendant, to bandi kolia lolenge moko, ndeko langa kindoke kozala te. Ndeko langa sorcellerie kozala te. Ndeko langa bambasu bampese kozala te. Parce que mutulo sa la droit lia mokele la tongo. Mutulo sa la droit amelati amiliki. Mutulo sa la droit alia mwa fufuna na midi. Ndeko langa to kobomana te. Tabatonde ba ilabisa ba poison. Tala pasteur babomie. À quel côté est pas Mouninga? Bachelier poisson n'est pas ça pasteur Didier 4 fois poison. Mais là ce pasteur Didier n'sa pas bandé ko batela. Na kuna n'sa pas permettre mosali ya kufa. Batini maman moka tchele poison la ti. Allez-y comprendre ndekolanga. Telle jalousie et quand il la couche nyoso. Telle ba poison auto yeba ki angote. Banali ba memeli ça n'est-ce pas de touti. Aujourd'hui, IDPS. Oye finga ki Kabila kaza rwandais. Oye le baki la Kabila makambo. Aujourd'hui IDPS le wangal. Donc IDPS est un parti politique et un parti qui existe. Comment bile bozo croire na bato ndenge wa? Comment bile bozo croire na bato ndenge na ba pesa bango encore deuxième mandat? Comment bile bozo croire na bato bongo ba bomi ba assassiner ba sali ba bongo pesa deuxième mandat nini? Pourquoi bongi bozo la ba accompagnateur? Bongi le ko accompagner système, y occupation pour bande ko la bile ba kufa. On dit non à l'élection. Tu bien ko salama. Tu bien que ba accompagnateur baza boza déjà bien la kata système. Mais boye baka nzamba asala kana na bato muke asala kana bato ebele te ndeko nanga soki to zeli to mona nzambe na bato ebele to kozwa te parce que bazola ki 72 disciples 60 bakenda nzambe atikala kana 12 matuna ki 12 bina batikali pola nini ndeko nanga landa ki 60 te mais bina bolela ka to sala ebele. Il faut to bime belé. Non, to kozala muke to sali loko. Pour la katia belé de traîtrise be kozala. To sangana ki to sali la muka. Ba traître ba bimi wapi na katia la muka. Ba to basi ba la muka ki. Ba zongi su na mponki. Lelo ba to ba la muka ki bozo kama fingu te de part et d'autre. Peuple congolais. Nzela nzambe ezala banzube. Yango ebandaka nango kaka na croix. De la souko zui rose. Mais ya bango ezalaka rose na souka lango croix. Mais mutaye biso ke awa ezali rose croix. Mais yo préfère que la rose croix au boy ok na croix rose. Ça c'est ça des Congolais. Bozo boya biso parce que tozolo ba bosembo tozolo ba vérité. Bozo boya biso parce que tozo dénoncer ba insanité. Bozo boya biso parce que tozali kotali c'est le peuple congolais que etika folé les pato. Etika le la pato te. Etika milukela kayemoko. O eza tant to bunda bandeko langa. O eza tant to défendre cause juste ya mboka la biso. O eza tant ya mutu nyoso osala Kongo mabe, azala libanda la biso. To koyi kozala na ete. Metala po mutu azo boma ozala mbongo. O minimiser ye. Olobi ya evomi ataye ayaka finginga na sima ngwa kabelinga. Ah! Na aonde la suki sindeko langa. La lâcheté ya mutu alobi vomi ekutu ye afinga kanga mela sima kabelinga ah ndeko nanga mutu ya afingi yo akabeli yo o trouver ngo normal te peuple Congo a un sérieux problème soki to pesi Félix deuxième mandat mboka la biso kozala ngo libéré po eza ya biso mais encore
40 ans de souffrance. Parce qu'un jour égale à 1000 ans. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Misape électrique. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi Parabe Misso Bangay. Merci na maman missionnaire et maman Détiqué, Dieu vous bénisse. Merci na maman. Merci l'équipe à soutien à Océan du Congo. Merci l'équipe à soutien à Fondation Océan du Congo. Merci l'équipe à soutien à Océan de la presse congolaise. Merci na papa Michael. Merci na maman Célestine Flonsa. Merci na Jolie na maman na Suisse. Merci na maman Dolo. Merci na De Bruno na Autriche. Merci na la Chabienne na plus 49 na Aken. L'unique Océan de la presse congolaise, la Katangaise. Merci la Kilambe plus 49 pour que le connaisse Fampekato équipé pour la thé. États-Unis d'Amérique, Lamboka Manana Kunya Lodanga, na Kunya Dolanga vraiment. Merci na Yanga Mokonzi d'Angleterre, Papa Michael, que Dieu vous bénisse. Merci na Binotou Daniel Ngenda. Merci na Charlie Chobo. Merci na Papa Mapassa. Merci na Petite Terre na France. Merci na Petit Frère Zola. Merci na Toulouse. Merci na Bande Kolanga, boza tellement ébélé. Merci na bino nyonso. Vraiment, maman ya moto mojali mozimamité Béatrice Lokwa. Vraiment, na zo benga na zo zoyote. Na éviter ce qu'on change numéro. Numéro est affiché sur bengi yango. Bakoye pour la zo mona ba commentaire na yo. Na zali. Merci encore une fois na bino tout. Oyo boza ko benga ngai na kati ya pasi ozo libota langa vraiment ezo sala trouble makasi mais na lobi molimo mo santo esunga libota langa kimia ezala to zo solution ya malamu ekoleka liwo ezali volonté ya Nzambe. Nzambe mutapesaka Nzambe mutazwaka, on peut rien faire tokoy ko bomana tokoy ko yinana mais Dieu a sa lobi dernier mot naï. Alors courage de libota langa. Bana chef veuve, que Dieu vous bénisse. Nzambe Bazali consolateur, il est le mari de veuve, père des orphelins, à Koboko là, parce que vous savez tous les orphelins, mais Nzambe Bazo beaucoup la biso. Vraiment Congo, tout élément, tout bunde tumba ya Congo. Congo, tout bunde tumba ya Congo. Merci na Maman Elo, na Molonga Ilayo, Papa Toussaint, en France. Merci. Merci na le number one océan de la presse congolaise JKM. Merci na bilotou o bozo sunga biso pe ba o bazo tout la programme matanga tozali kaka tozola na matanga parce que liwa wana ezali vraiment stress ezali wa ya pasi ba leva ki e ba boma ki e tel que la uta ko yebsala bino tozali kolandela esenge libote ke na mbanzangungu boyebi ke to bandai ko luka ye na ko luka wana ba moyen bimi alors faut réunir ba moyen pour ba ke na mbanzangungu il faut ba sala ba procédure nyonso donc eza vraiment likambo ya pasi mais tozala matanga toza kolala jusqu'à ce que to ko solution mais na bi délégation moko ke na mbanzangungu d'ici peu parce que mon amour soana a confirmé que akufa batia na saki yende a repesa village na bandi demain ou après demain batu ba okende mbanzangungu ba okoma wana pona ko yeba ko sala makambo nyonso donc suite à programme boko zo soki ba ko déterrer batali kezaye ba memi pour ba kundaye libota ezala kimia eza pasi parce que liwa ya bongo tu habites tout le bas on a Congo à Félix voilà bah ma polo quoi Félix et comme ça que mutabongo pour passer deuxième mandat je ne sais pas si dans quel bateau magique vous en a confiance il y a mutu pour passer deuxième mandat c'est regrettable ça le côté il promet tout à promettre et là comment ça alors boende deuxième mandat ça vraiment c'est ridicule que Dieu nous bénisse que vive l'indépendance que vive la guerre dans la République démocratique du Congo et Seigneur to bunda pour te venger ba mort na biso bandeko la biso bazala libre ba mabolo ko to kanga yango bakanga mutu soki asali mabe mais bakanga mutu te parce qu'ils ont revendiqué ba droit na ye l'article 22 l'article 24 l'article 5 de tout ça la liberté d'expression te parce que Félix a côté l'andela ya cop ayiba maponda mi peuple congolais alors peuple congolais a koyo kolobate tango azoli ete tango souffrir mbongo ekomi ya bango alors biso tozala bazoba ya boye pour to accepter biloko bon on dit NON la guerre et ko sala mana mboka na biso pour to indépendance que vive opération Jeanne d'Arc que vive opération Sauvons notre pays. Merci encore une fois, le papa Alfred, na maman Clarisse, na mboka il passe na ngai. Merci na bilo so bozo bondela. Nzambe apambola biso. Bakoko lumumba. Anita Babé. Que Dieu nous bénisse. Bye.